Obengami jeune kimbangiste. Kota likambo. Ba mama. Batata. Obengami jeune kimbangiste to sympathisant. Kota likambo. Pe papa na yeko bakisa likambo ndenge otindi ngai. Papa alobili likambo ya ijiki, donc ekomi ya monde entier. Ezala Europe, États-Unis, Asie, partout. Ndenge papa asengi biso ijiki. Donc biso ba jeune. Valaire ya $50. Du 1er au 28 février, premier versement pour la première tranche. Du 28 février au 30 mars, deuxième versement. Kota likambo ya Nzambe, yepe kota ye. Uta le 21 janvier 2025, tolandaki en direct en Kamba Yerusalem ya Sika. Tata molimo mosantu papa Simon Kimbangu Kianga ni mokokisi ya bilaka. Alobi sika zo mema biso na vitesse ya 100 à l'heure. Et sengeli sika biso bandimi biso bilenge to s'adapter pour être chauffeur ya mutuka tozo tambola. Ye moko tata molimo mosantu papa Simon Kimbangu Kianga. Jeune nyonso sala lokola moto ya kweli likambo. Okomi na cas d'urgence. Kota likambo. Ndenge mikolo nyonso osombaka ba mega, osombaka ba unité, sala pe dépense pour nkamba. Ba tata pasteur communaux, ba pasteur sectionnaire, communiquer à $50 papa sengi na la jeunesse et les kakana mabonde la tongo et les kakana soirée. Jeune nyonso ya mokili mobimba tata mokonza bule asengi biso demande spéciale tokopesa ngo wapi tokokende na ba paroisse na biso topesi na ba président ya ba paroisse ya Ujiki bango bakosangisa ba mbongo nde basali versement na direction générale akopesa bango ba bordereau de versement nde direction générale akozwa ba frais nyonso amemi yango na nkamba ke kosala versement nde akozwa ba reçu ya batu nyonso oyo bakopesa ba $50 oyo tata mokonza bule asengi moko azanga te ndenge ngai mpe nakozanga te. Kota likambo. Ozalaka wapi? Kota likambo. Yo za wapi? Kota likambo. Ba jeune to we lipamboli. Kota likambo.